tomoni kaka madame ministre la justice asengi asengi na procureur général y après ya cour d'appel ya Gombe mesure moko disciplinaire et pas ya Zuzi oyo akotisaki kombo ya Willy Bakonga na kati ya bato oyo esengelaki bamérite grâce présidentielle. Mais ça les ndenge nini, on a comme l'impression que ça mwa coup moko monté et que na prison place azalaki wana bato ya Zuzi wana bato ya justice on dirait bayebaki ba dossier wana et que bazako coopérer pour te libération na esalema ndenge esalemi bo. Yo aussi grâce présidentielle au bimi na boloko si babaluka kozongisa yo ezalaka te parce ministre ya justice asengi balokota Willy Bakonga bisika azali bazongise na boloko bato musuba o publier photo asi akomaki na poto akomi na poto ngo ndenge nini alekaki na repona njili to alekaka na nzelani ya Brazzaville na boîte butu cette fois-ci batiki ya aleka. Mais ça l'issoni na justice congolaise état de droit o mokonzi fali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azobundana po te evanda bazuzi basaka ya corruption boy moye mboko oyo balakela ngo mabe to eza na problème nini naza kotuna le Congo est-il un pays maudit? Parce que la justice élève une nation. Moi, la justice, c'est ça qu'on boite boy. Moutoisi grâce présidentielle. Malbio y était. Mais abimi ndengenini. Qui a inséré les noms ya Willy Bakonga? Nakata liste ya batu bazwaki grâce présidentielle à président. Nani moutoa à côté si kombo. Grâce présidentielle à un président pensait qu'il y a une colonie. Voilà. Abimine na boloko et puis bazako lukae azali komona nate omoni mboka na biso bato balubike batangi ba diplôme na ba université minene ya monde vous voyez que bazako sala gaf tondi ma ba diplôme wana to tia ba diplôme wana en doute ngai personnellement na tie ba diplôme wana en doute pour ezali inconcevable comment na moto atangi université malonga na libanda mboka aya wa échoué pour développer mboka nae pasi pe mawa 3 ans d'emprisonnement pour un blanchiment d'argent mwana nae pe azalaki condamné elongo naye ye azwaki je crois 6 mois 6 ou 7 mois peut-être na ko bunga d'emprisonnement bakamwe komona mwana oyo azaka na ba mois ya tikali na boloko mais papa azana 3 ans ya longwe où ça décembre bientôt hein le décembre bientôt les gens se plaignent Congolais linga komona makambo leka na nenga tic-tac ce qui est baby pour na ebonga il faut directement ebonga Congolais azalaka na patience penzate azapeza na patience pour na Congolais batu bazalaka mbaka bamboka na ye bazalaka batu moko bapesaka impression ya batu mo bakokaka te tokamwaka komona mboka na biso politique ya tangi ba classe ba université à travers monde entier ba université minene ya Europe ya États-Unis ya Canada mais soki kaka ye na mboka bapese responsabilité mboka ngo ekendaka liboso te yango nakomi komettre kotia doute na ba diplôme na bango balobaka
adage moko kutelobi yango na français, on n'étudie pas pour l'école mais pour la vie. Mais ba ministre nyos to monaka oyo na o baleka, ils ont étudié pour eux-mêmes, pour l'école. Parce que modèle est basé pour relever beaucoup côté. Donc ils ont étudié pour eux-mêmes. Non pas pour la vie. La vie à banani, il y a ba Congolais. Talande mboka elali, talande mboka elali. Ministre, vous êtes expert en économie. Mais économie en mboka izanasi. Et ça la kate expert en finance. À ça la ba grandes études dans tali domaine agriculture. Mboka agriculture ata mon côté ça les marques. Diplôme ministre wana azwa eza diplôme ya solo oyo atangela po ya yemoko to po na mboka. Pourquoi ça ne marche pas? Ba ministre ne faut pas penser mal au biso vérité. Parce que là les gens sont vraiment fatigués. Ba diplôme na bango, il faut tout mettre en doute. Parce que soko ka n'a rien quoi porter rien na mboka. Yango moni ba kino ba comment kolinga ko ka muto français te. Sozo ba français belé ezopesa bango kanda. Français ndeko bongisa mboka. Kasi yo muto bi français bongisa mboka. Voilà. Pourtant constitution lobi que français a langue officielle. Mais bon ba lobi français belé bongisa mboka. Donc tu comprends que français e bongisa mboka te. Parce que français za bongisa mboka, mais le mboko ekende liboso. Mais biso mona bat balingi bulantulu français kaka zolo ba français mais tala mboka maye. Place Azali. Nalingi ba benga excellence. Excellence, mais tala mboka na yote. Excellence. Otala ba balabala te. Otala ba quartier ndenge kureza te. Otala katene biloko ezomata. Na liro yo ezoke nezo sala malamu te. Excellence bimana no na mutuka no matana ni wewa. Matana ni wewa. Tikana ni mutuka na ona ba garde corona wana bo matana ni wewa boke ne musala. Na ba mboka mususu ba ma ministre ba zona makolo. Ba mususu ba zona ba vélo, ba mususu na ba moto, na ba taxi. Mais biso excellence alinga ko takana mutuka. Mutuka kakalinga tangola na bango tale belé. Baso kengela même les pays komita la tête la ndemboka. Ba milieu so boum. IGF kolobabo voleur, kuna voleur, kuna voleur, kuna voleur. Mukolo peuple kasia soki alinga banda koyiba e kozala ndengeni. Bo permettez nante. Vous permettez excellence bokitana nase bokamata ba pepe matsana liboso bangwa matana ba mituka il y a bien na ba garde corps na ba cortège bino bowelela na ba wewa wana ba moto na bokoti na kati na ba taxi ketch au finani kuna yo excellence potondi mayo ozomo muguta zaka lobake c'est servir non c'est servir non servir oui. Mais depuis toujours, Natanga Mobutu. Tilelo. On dirait comme si c'est servir les autres continue. Moutazako c'est servir. Il suffit de faire ce que pose. Azana vision mon côté, azana idéal mon côté. O kaka bandi kotonga kaka bandab, c'est tout. Et puis à Bungi, azomona nate. Na fin de compte, atika likuna libela na poto avant dikuna. Mboka pe ezoko koe. Mais tala bandinga neba ko sala. Bakaka bokolo bakaka mais oui c'est vrai mais tala loko azosala na mboka naye ata mutu moko azana maele tia komona ndenge mutu oyo azana maele akobongisa pane biso tozana ba matière tozoko kobongisa te tokozana maele wana te mais abandaka dikubo ete abandaka dikubo ete il a mis du temps bakoma écoute ko sekae koloba ke non mutu ena esprit ya malamu te mutu lelo bat bazoko koloba esute pona eloko asali na mboka. Mais biso, on a que des voleurs, on a que des voleurs. Bah faut on peut avoir millions, on peut 4. Et ça passe peu mawa. Il faut batailler na bilongi à peuple, bah comprendre que il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tout tangi ba classe ya solo, il y a université. Tout soko kobongisa mboka te. Il faut qu'ils arrivent à s'interroger. Au tangi université na libanda mboka na ba poto na ba Europe wana na ba collègue na bino botanga na ba université wana regarde ce qu'il faut na ba mboka na bango ezoke ne liboso mais oyo bino boza koloba soki ne
batikali kuna baza kosala malamu mais vous bino bana mboka boye na ba diplôme wana minene les pays se meurent. Wa koloba sous ces makasa koloba sous terre makasa koloba sous terre donc eza malamu te donc ba diplôme na bango mingi eza pena na habité so eza solo ou eza peut-être ba loge bisika bakota nde salaka basanga motema mutaso ba million akenda kotika bakisi na ba centre de santé te akenda na boferila te il fait donc ayebi pasi ya batuti combien de voleurs à ba ministre ou bazalia na bo baleka combien bakoki ko bongisa transport en mboka na biso transport malonga tala ba avion na biso tozana ba avion te vraiment république démocratique du Congo avion ezate et c'est très grave. Balobio le lac le plus poissonné lac Edouard ce qui lac Albert chalutier ata moko ezate kaba pêcher na biso ko kanga bango na Uganda kuna mo balongoli bango ba musuba ke finalement batrasa ba limite te pêcheur aza kosala musalane pourquoi l'arrêter ote baleki côté na biso c'est pas normal yo ministre pêche et forêt utangi ba université mais régler yango bato bazana nzala mbisi eza ebele basoko koloba te ça devient compliqué donc ma diplôme à ministre wana c'est n'a évité ils ont étudié pour eux-mêmes et pour leur famille pas pour le peuple pas pour la République démocratique du Congo les jours qu'on soit conscience que nous avons étudié dans des grandes universités pour nous défendre au bisoto tanga na Congo pour le développement nango alors mboko kende liboso sinon c'est fini ils ressortent tous des voleurs baïbaka ba millions mais ça le rattrapera plus tard les bako comprendre que nous avons détruit ces pays là pour rien il a fallu vraiment tout ça là tout que ce pays là avance nous avons eu la chance il y a cause de responsabilité dans ce pays mais à cause de l'esprit mabé na motema mabé qui tozanango voilà comment les pays ils ont koufaka kango dans la mité matin on n'avait pas de cœur dans la mité matin il faut avoir un cœur dans la motema Jésus-Christ en le seul bon leader il avait un cœur il regardait aux gens et il disait baza lokola ba brebis bazanga berger baza koyenga à chaque fois vous lisez ceux qui lisent les Saintes Écritures bamonaka ke Christ avant ça la miracle il était toujours animé na pitié c'est toujours na mawa moko ezobimela ye atali mutu ango ayoki mawa atali pe kondima na yabi ta foi t'a sauvé mais biso parfois ba responsable mingi baleka na mboka na biso n'ont pas ce cœur là ya kota là que cette population souffre atali na beni alabi pourquoi ces gens meurent chaque jour comme ça atali na Ituri atali na Bunia na basidi Kivu kuna na ba Minembo na ba Uvira pourquoi ils meurent comme ça ayoki na mao mais malgré ba diplôme et belé bazo ba croque en jambe congolais entre congolais finalement kitiki yo congolais zobo mamoninga no congolais yo ndoko tika la ville bela obomie mais makile zoko ganga pa nzambe les sans cri à Dieu zela nengo komona ndenge yo kokufa zela ndenge yo moko kokufa ozako dépouiller tika na tanga écriture moko awo parce que ngana zanga te ko sala eloko sans lire écriture on a adressé on a ba politicien écriture à Proverbe 22 verset 22 na ba politicien congolais bazako dépouiller ba pauvre ozako mon bazako dépouiller ba pauvre mais regardez souka na politicien toi qui pille na diplôme na ozuana ya kuibaka ba millions
Tu pilles les pauvres. Tu dépouilles les pauvres. Tu opprimes. Oyotanga na l'université de Louvain. Oyao. Montre-nous l'université de Louvain na Yotanga. C'est ça l'université de Louvain. Voler l'argent du pays. C'est ça l'université de Louvain. Université ceux qui habitent de Californie. Ceux qui université ceux qui de Floride. Ils viennent ici, ils volent l'argent du pays. Des millions en plus. Même pas tako katamawa. Nabana selema bazako kem. C'est malheureux dans ce pays. C'est malheureux. Même pas tamawa. Kokenoti kataba kisi. Kisi kaka pam koza balo à médicaments. Kokenoti kanaba na camp militaire. Regardez comment les militaires souffrent. Regardez comment les militaires que nous on a basé na bango na bana na bango. Sont en train de souffrir. Proverbe 22, verset 22. Politicien yoka, yo mutotangi na ba université à Poto, mais tu viens ici pour voler l'argent du pays, pour dépouiller les pauvres. Okokufa kala mingite. Il est ensemble ou bien. Ne dépouille pas le pauvre parce qu'il est pauvre. Ne dépouille pas les pauvres parce qu'il est pauvre. La population congolaise est pauvre. Tous en a pays sous-développé. En dessous, il y a sous-développé. En dessous, il y a sous-développé. Sous-développé, c'est quoi en dessous? C'est ça la République démocratique du Congo. Population pauvre. Mais politiciens viennent les sous. Quoi pauvrir? C'est quelle politique vraiment? La classe Nabino Botangi vraiment, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous ne défendez pas la classe Nabino. Ne dépouille pas les pauvres parce qu'il est pauvre. Et n'opprime pas le malheureux à la porte. Politicien congolais. À ça qu'opprime même malheureux à la porte. Dans son propre pays, il souffre, les Congolais. Abi, dans le verset qui suit. Car l'Éternel défendra leur cause. Congolais qui souffrent, n'a pour naï. Dieu va défendre les causes naï. Ils volent toujours. Il y a des millions. Mais ici, c'est l'Éternel qui défendra leur cause. Car l'Éternel défendra leur cause. Et il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. Il ôtera la vie à ceux qui l'auront dépouillés. Donc, Dieu va s'occuper de toi. Bakolongolo vit wanakak. Mobola zolela. Quand Mobola crie, Nzamba yokak. Kolela Mobola, il crie. Abika, il souffre. Akolinga intervenir. Mais yo, okozala bakozobije ba ote au vie na yo. Parce qu'on a un voleur, oza mutu azanga mawa, sans pitié, sans cœur. Sans cœur. Pour nayo, tu te réjouis seul. Quelqu'un n'a qui a commis, personne n'a le droit de se réjouir seul. Nabi mais ministre c'est mis sous voleur qui vole des millions. Il se réjouit seul. Il se réjouit pas avec le peuple. Yo sommes les ministres aïbi bon. Et aïe ko kabole langwa ke na kingasa nyasuka. Azuba millions na kingasa nasuka tali condition de vie. Il y a population kingasa nasuka. Abina ibeli bino mbongo. Allez, mutu na mutu. $300, $300. Botanda mabo. $300, $300. Pour te beau vivre. Vous les voyez? Tu auras bassoran en prison. Bassoran en prison. Bassoran en prison. Mais c'est une honte pour la République. Yo tangi classe université na yo. O tangi pende université. O bibi selimbonge bele. Ba peso responsabilité na mok. Ouyi baba million. Et puis bah tu on a makala. Ah. Non mais. Na habité sur ma politicien congolais ba réfléchir comme là moi. Tu voles l'argent du pays. Yo diplôme. Yo n'habité sur qui expert. 5 diplômes. Ceux qui combien de diplômes. Et belé. En hautes études. Diplômés en hautes études. Il faut qu'à titre bazanango. Des gens qui vous ont étudié sérieusement. C'est quelle responsabilité en boca. Voleur. C'est quelle responsabilité en boca.
ti akobim akotikala kosala te eloko moko te omituni tiens est-ce que ministre alekaka na esiko toyebi te mais qui était le ministre oyo azalaki awa mais tala résultat ya mosala asali tala résultat ya mosala asali vraiment ministre to défendre diplôme nona tondima yango to tondima te c'est pas possible na mboka na biso toujours comprendre te on dépouille les pauvres bakosa ba minéré na bango bakosa ndenge balingi ba contrat baki kosine na ndenge na bango ba minéré ke libanda bisika place baza ko extraire minéré wana molili moko eza kuno kondima te condition de vie ya passe ba camion zole kaka bulu na miso ba ya ba pauvre ne zole kaka bango bake ba sali ba millions ba batterie électrique ba téléphone ba peut kotekela ba pauvre mais ça c'est être démon ça c'est être démon ça c'est être démon vraiment tala ba condition ba na musu baza ko tanga na ba bisika ba baza ko extraire ba minéraux kene ko tala ba école wana même pas ta mawa na cérémonie bolobaka construction à 1000 écoles par an batonga combien d'écoles le gouverneur des provinces bisika bazali wana gouverneur des provinces yoza originaire ya province wana otanga na école nini na province yozali omona école na nengeza yo gouverneur otanga na école wana école moko eza wana na province na yo mais gouverneur a yebi ata nombre ba école teza na province un gouverneur des provinces aza même pas na temps que nous visiter ba état ba école wana aza na temps wana gouverneur docteur ceux qui est lettre en chessi docteur ceux qui en incapable à kokena na ba école wana ata la condition ba élève baza ko tang non bana ne baza na poto alors il s'en fiche ayebi ne loko azo situkaka ko kaka grève koto c'est pas normal tout ça on a ba diplôme botanga botanga mabe laissez-moi vous le dire botanga mabe on se botanga bien mais le boko yo kende liboso botanga mabe bato botanga na bango na poto bango batikali kuna ba mindele wana bazo bongisa mboka na bango mais bina botanga mabe tanga ba école tala ba santé de santé pas si peu ma ezanga kisi santé de santé maternité na République du Congo ko capable allez-y na ba province commune mais sont des gouverneurs des conseils de ministres des provinciaux wana des intellectuels mais est-ce qu'ils s'imprègnent de la situation de la population à bango non bazako lela non rétrocession bazako zong c'est la biso bambongo te et tout ça qu'est-ce de péréquation bosar rangondi bozo vider ngo kaka et les provinces etika les règles kena na ba province lokola Mongala iya kona ba province ya Mongala wana gemena bakenda kana gemena kuna lisale koma ndenge nini donc on ne comprend pas donc on est na malobezo zanga mutu prétendre kotanga université ne na poto na ba université minene na États-Unis aya wapo ba pese responsabilité a échoué lamentablement mais soit bandi koloba ndi azolo bebele politicien lobaka mingi te politicien zaka na ba œuvre azana misala yeso lobaka ngo si vous ne croyez pas en moi croyez en moi mes œuvres ça c'est Jésus-Christ lui-même qui a dit si vous ne croyez pas en moi croyez en moi ses œuvres na mona ki Raïs Kabila pe à l'époque na ye a utilisé ka terme wana mais œuvre nini pour s'en chanter tout le monde a capé clarté un politique toujours des œuvres dès qu'il y a comme on l'est là c'est ça un politique on a défendre vraiment la classe na universitaire na ndenge sengeni akeibo comme on l'est là botala hôpitaux malonga nzela malonga kuramai voilà un politique ou atanga université mais oya awa lukuta dossier ya Willy Bakonga ancien ministre enseignement primaire et secondaire na technique ezali kolobisa batu na ndenge nani mutu abimisi Willy Bakonga na boloko nani balobi grâce présidentielle moko bo ezala ki signé
na ordonnance présidentielle ba prisonnier songolo bazui grâce présidentielle esengeli babima kombo ya Willy Bakongo ezalaki na kati to ezalaki na kati te tango abimi na ye pepele soki azongaki ndako soki akendaki wapi bato bazali koyeba te bayoki kaka na basango ke ancien ministre ya enseignement primaire et secondaire et technique Willy Bakonga kolo ba école Sévigné abimi oh asali kaka 7 mois alors que ba condamnaki na tribunal ya Gombe tribunal na cour d'appel cour de cassation je crois na bosani bokoki correctifier 3 ans d'emprisonnement pour un blanchiment d'argent mwana na epe azalaki condamné elongo na ye azwaki je crois 6 mois 6 ou 7 mois peut-être na okoki kobunga d'emprisonnement bakamwe komona mwana oyo ye azaka na bamwa ye atikali na boloko mais papa aza na 3 ans ye alongwe tomoni kaka madame ministre la justice asengi na procureur général y après ya cour d'appel ya Gombe mesure moko disciplinaire et pas ya zuzi oyo ya kotisaki kombo ya Willy Bakonga na kati ya bato oyo esengelaki ba mérité grâce présidentielle mais salema kindenge nini on a comme l'impression que ça moi coup moko monté et que na prison place azalaki wana bato ya zuzi wana bato ya justice on dirait bayebaki ba dossier wana et que bazali ko coopérer pour te libération na salema ndenge esalemi bo yo aussi grâce présidentielle obimi na boloko sima baluka kozongisa yo ezalaka te parce ministre ya justice asengi balokota Willy Bakonga bisika azali bazongise na boloko communiquer zoleka na ba réseaux sociaux famille eza kolela to ebite place azali akenda wapi to ebite ba leveille bato musuba o publier photo asi akomaki na poto akomi na poto ngo ndenge nini alekaki na repona njili to alekaka na nzelani ya Brazzaville na boîte butu cette fois-ci batiki aleka et si kanini Willy Bakonga azali bazali kolukaye famille na ye moko eza kolukaye eza ko rechercher mona na biso aza komona na te to ebite akei wapi ba levele biso ndeko kolele komi ya ndenge na ndenge pona Willy Bakonga azali wapi ake kokutana na général Numbi place abatami basala gouvernement na bango to eloko nini wapi place Willy Bakonga azali bato bazali ko s'interroger mais sali soni na justice congolaise état de droit o mokonzi fali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azobundana po te evanda bazuzi basaka ya corruption boy moye mboko oyo balakela ngo mabe to eza na problème nini naza kotuna le Congo est-il un pays maudit parce que bamakango boya justice la justice élève une nation moi biso justice eza ko boite boy muto azui grâce présidentielle balobi oyete mais abimi ndenge nini qui a inséré les noms ya Willy Bakonga na kati ya liste ya bato bazwaki grâce présidentielle ya président nani muto akotisi kombo grâce présidentielle ya président pesaki yango mokolonie voilà abimi na boloko et puis baza koluka ye azali komona na te omoni mboka na biso bato balobi ke batangi ba diplôme na ba université minene ya monde vous voyez ndenge baza kosala gaffe tondima ba diplôme wana totia ba diplôme wana en doute ngai personnellement
natie ba diplôme en doute pour ezali inconcevable comment na moto atangi université malonga na libanda mboka aya wa échoué ko développer mboka naye pasi pe mawa dossier Willy Bakonga tozoze la suite ba information ezakoya tokopesa sabino à temps réel et au bon moment la soukelia dossier ya Willy Bakonga ancien ministre enseignement primaire et secondaire na technique ezali kolobisa bato na ndenge na ndenge nani mutu abimisi Willy Bakonga na boloko nani balobi grâce présidentielle moko boye ezalaki signé na ordonnance présidentielle ba prisonnier songolo bazui grâce présidentielle esengeli babima kombo ya Willy Bakonga ezalaki na kati to ezalaki na kati te tango abimi na ye pepele soki azongaki ndako soki akendaki wapi bato bazali koyeba te bayoki kaka na basango ke ancien ministre et enseignement primaire et secondaire et technique Willy Bakonga kolo ba école Sévigné abimi oh asali kaka 7 mois alors que ba condamnaki na tribunal ya Gombe tribunal na cour d'appel cour de cassation je crois na bosani bokoki ko rectifier 3 ans d'emprisonnement pour un blanchiment d'argent mwana na epe azalaki condamné elongo na ye azwaki je crois 6 mois 6 ou 7 mois peut-être na okoki kobunga d'emprisonnement bakamwe komona mwana oyo ye azaka na bamwa ye atikali na boloko mais papa aza na 3 ans ye alongwe tomoni kaka madame ministre la justice asengi na procureur général y après y a cour d'appel y a Gombe mesure moko disciplinaire et pas ya Zuzi o ya kotisaki kombo ya Willy Bakonga na kati ya bato esengela ki ba mérité grâce présidentielle mais ça le makindengeni on a comme l'impression que ça moi coup moko monté et que na prison place azalaki wana bato ya Zuzi wana bato ya justice on dirait bayeba ki ba dossier wana et que baza ko coopérer pour te libération na esalema ndenge esalemi bo yo aussi grâce présidentielle obimi na boloko sima baluka kozongisa yo ezalaka te parce ministre ya justice asengi balokota Willy Bakonga bisika azali bazongise na boloko communiquer ezoleka na ba réseaux sociaux famille eza kolela toyebite place azali akenda wapi toyebite banleveille bato musuba o publier photo asi akomaki na poto akomi na poto ngo ndenge nini alekaki na repona njili to alekaka na nzelani ya Brazzaville na boîte butu cette fois-ci batiki aleka et si kanini Willy Bakonga azali bazali kolukaye famille na ye moko eza kolukaye eza ko rechercher mona na biso aza komona na te toyebite akei wapi balevele biso ndeko kolele komi ya ndenge na ndenge pona Willy Bakonga azali wapi ake kokutana na général Numbi place abatami basala gouvernement na bango to eloko nini wapi place Willy Bakonga azali bato bazali ko s'interroger mais salisoni na justice congolaise état de droit o mokonzi fali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azobundana po te vanda bazuzi basaka ya corruption boy
moi mboko oyo balakela ngo mabe to eza na problème nini naza kotuna le Congo est-il un pays maudit? Parce que bamakango boya justice, la justice élève une nation. Moi abiso justice eza ko boite boye muto azu grâce présidentielle malbi oyete mais abimi ndenge nini? Qui a inséré les noms ya Willy Bakonga na kati ya liste ya bato bazwaki grâce présidentielle à président? Nani muto akotisi kombo grâce présidentielle à un président pesa ki yango colonie? Voilà, abimine na boloko et puis baza ko lukae azali komona nate. Omoni mboka na biso bato balubike batangi ba diplôme na ba université minene ya monde. Vous voyez que baza ko sala gaf tondi ma ba diplôme wana to tia ba diplôme wana en doute. Ngai personnellement na tia ba diplôme wana en doute. Pour ezali inconcevable comme on a moto atangi université malonga na libanda mboka aya wa échoué ko développer mboka nae pasi pe mawa dossier Willy Bakonga tozoze la suite ba information ezakoya tokope sabino à temps réel et au bon moment la soukelia.